nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki obone okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya kosabone na ABC1 te yaya façon na kopapola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Merci beaucoup Bandeko Balandi ABC1. Je crois bien que Nzambe a pambola bino sika bozali to surtout banda qui comprend déjà awana République démocratique du Congo auto qui ne comprend pas pona ba candidats provinciaux, ba candidats nationaux, pe président de la République. Je crois le lot qui na commune ya Bandalungwa et c'est capité ko kutana na moko ya ba candidat provincial, c'est-à-dire candidat député provincial au Bomoni Nesimanangai et M. Edi Mazikou numéro 11. Alobi iye akoya pona a sala vraiment pona ya Bandalungwa. Alors yango to kiti awana siège na ye to juste ici kana ye to landa ndenge nini to kosola na ye ma etali politique ni à proximité pona Bandalungwa nini azo penser et pourquoi a postulé to landa et puis to kutani juste na suka. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Soki na bangi et kozala lokola na respecter peuple na ngaité na respecter bana Bandalungwa te Bandalungwa ezali bisika na botami bisika na koli soki na bangi eza lokola abandon. Alors nani akosala relève oyo nani ako défendre ba valeur ya bana Bandalungwa yango moni biso Bandalungwa eza kaka politique te Bandalungwa to botami wana to koli wana to ebi passe à Bandalungwa avant même que tout comme on a un tableau politique et je suis resté très proche à Bandalungwa parce que nous avons un Bandalungwa à solo. Honorable Edi Mazikou, tout sur la sikama et matali politique, non parce que tout signalé que honorable en devenir aux alliés moko opposants. Si ko to sur la non penza maïdo qui bino kuna tomona qui toyo qui moi mboka délice sanga qu'est-ce qui se passe pour Toyo Kaeli sous parmi ya baye ensemble awa boye awa pona to solo la candidature yangai mwana mboka monsieur Bandal Edi Mazikou oyebo solo la candidature na ngai pona Bandalungwa oyo etali mwana mboka Denis Sanga wana ezali makambo oyo bokoyo kotuna ye parce que bino za bapandi sango nga vraiment naza na ba information exacte sur o na koyo kopesa liboso etando ike pona lobaki asali boye to asali boye awa na kopesa bino kaka information ya candidature na ngai na Bandalungwa posa ya bana Bandalungwa nini to kosala pona bana Bandalungwa. Émission na biso penza ya lelo to sepelaki ensemble pena to tambola Monsieur Bandal to la kisa lolenge kani ba mama na biso bazara na pépinière et comment lelo oasis to tambola penza to tanenge ba fulu et comment na commune ya Bandalungwa kasi Monsieur Bandal tango zota penza maiwana nyonso yo zomona te eloko dinyo yo ko sala na commune ya Bandalungwa o baninga basalite. Bon, la meilleure politique, c'est de faire pour les autres ce que les autres n'ont pas fait pour les autres. Comprendre. Et là, basalité na Bandalungwa. Bandalungwa est la capitale à Kinshasa. Capitale administrative, politico à Kinshasa. C'est un miroir à Kinshasa. Mais Bandalungwa total, il est là dans la production moko sous na kata Bandalungwa. Et comme il peut ata lipa ya pamba il faut ngiringiri ravita yebiso pona tolia tandunda ngiringiri to Congo central alors que tozaki na mabele na biso oye banda ko produire biso ndunda ngai légumes mais ennemi ya peuple ya motema mabe motema lukundu o alingaka peuple te aya botoli ba mama na biso mabele azui atongi bandako ngo le achanga ata ba HLM
biso bana ya mabele bana ya bandalunga ba mama ba o ba ki na mabele wana ba bénéficier nango ba chango ata ba prix ba chango ata na crédit ba zu yango susu ba tie yango bato na bango na ba prix na bango na mabele ya bato ya bandalunga. Donc lelo to za su na production moko te na bandalunga to za ki na ba boulangerie belé ba boulangerie za susu te to ki na ba école maternelle belé ba école maternelle za ile susu te ba bar nde tondi na bandalunga. Donc na bandalunga chaque année bar moko munene ebimaka ba bar na ba église to boité parce que bonzambe il faut ezala kaka bonzambe parce que sans bonzambe makambo ebele kotambola te mais bonzambe il faut ezala réglementé. Bonzambe il faut poser l'anzambe na bosolo to sala l'anzambe biso no na bosolo dans la sincérité. Yango na bonzambe il faut ezala mais makambo ya ba donc ko pekisa parce que ba plonger jeunesse ya bandalunga na distraction moko très abusive. Bache na masanga bomona wapi mboka nini lotoko ezalaka yaka masanga ya soni ezalaka masanga ya kobomba na on attend sous maman ko fingo yo momeli lotoko lelo ba ko finga ba ko benga mo momeli lotoko ko ça eloko te. L'état a autorisé que lotoko ba noter comme la boîte na ba boîte de nuit, c'est pas normal. Donc il y a là que état de droit exact, donc l'état asa inexistant. Yango to lobi bandalungwa ngana sana ba na ye bandalungwa soki na lobi oh non na ya na ba projet pour na développer bandalungwa na ya na ba projet ne ba projet de société ça lokwa na ye ko kosa bana bandalungwa ba bandeko na ngai o ba frère na ngai o ba bana na ngai o ba leki na ngai ba papa na ngai na ba bandeko na ngai o na lingaka mingi o na zaka na bango parce que projet ya développement bandalungwa c'est l'homme ndalwa, c'est la femme ndalwa qui est au centre de développement bandalungwa. Na bandalunga toi na société, toi na entreprise mon côté, toi na bibliothèque té, toi na maternité o ba mama ba ko bando bota ofelete. Ce qu'on a wa yebisa bana bandalunga nini? Ke na ko bongisa bino na ko pesa bino misala, na ko kosa bana bandalunga. Yango na ye ko informer bana bandalunga, na ye na sensibiliser bana bandalunga ke to zaka na production té na bandalunga. Pa to lali pa to kengerengere, ndunda to kengerengere, makala to kengerengere to pa to ke ba Congo central. Qu'est-ce qu'on doit faire à bandalunga pour na to comme productif parce que bandalunga ndé capital administratif politique ya Kinshasa. To sala nini? To ko chama yele. Na ngena yebisa bino point moko très important, hein? Mutu oya ko modifier coca chimie ya coca wana il fait ça la mutu ayebi coca mais ceux qui oyebi coca te ko modifier mélange wana ndenge nini o coca te donc ça la bandalungwa soko za mwana bandalungwa te ko linga bandalungwa te soko za mwana est-ce que yo ko sepela bandalungwa ebonga est-ce que ko sepela administration communale ya bandalungwa ezala gérer na transparence hein au sepelate yango wana neti administration communale à bandalungwa il faisait la gérer na moi na bandalungwa administration communale hein il faut rendre compte na population à bandalungwa il faut bandalungwa et comme un système ya ba quartier ba chef du quartier ce sont des hauts fonctionnaires bandalungwa il fait ko ezonga bon biso to kozongisa bandalungwa bongo régime bo soto oyo régime ba ndoki o ennemi du peuple ba na bondoki na kata bandalunga yango to meli bango kombo o banzengele nkanu ba pesi donc to kozongisa ba chef du quartier allez ba che drapeau a chef du quartier azalaka wa ba problème mususu o lingo zo attestation de naissance qui n'est pas chef du quartier mbongo ane ekoti na caisse ya quartier il faut comme autonome abana ko pesa production na yemoko o ba na besoin acte de naissance bo ke pas o ba attestation de résident pour au lieu de la commune, attestation de résidents pour les étrangers, ok, pas chef à quartier, bah conflit moussoi mike, au coup de nécessité, policité, pour traiter en na chef du quartier. Chef du quartier ne sont pas moni à kokite, n'atteint en la commune. Commune peut soit kokite à transmettre en la police. Ça se passe comme ça. Donc chaque quartier, on est dans bandalunga, on a 7 quartiers. Le 7 quartiers, faut pas comme autonome. Mouton abandon, on peut sa production na production na abi bon ngai awa sigo. Tout ça na espace est belé na bandal. Le commis sigo awa bon soki mouton na nda kuna en face espace moko à l'été te kali vide. Le commis aye. Chepe ba locataire ba nipe ko beta musique na kana inenge ba lingi alors non ba ajupe terrasse non bandalunga ife zonga ndenge akala ba haut fonctionnaire ba chef du quartier il faut bazala ba banda ko produire siko ba zo ba mbongo wana totali bon awa to sala ndenge nini neti ba espace wana ole mbongo e koma ya ba kolonda ko mbongo wana ba waya ko verser ngona bana na ba chef du quartier par la suite biso siko to banda parce que to suivi kozala. Dans ces cas, suivi aux ala toujours surveiller, toujours contrôler mbongo ezo kota. Bon, chef du quartier à son tour, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors bon, mbongo ezo kota na lapsi ya tambwe, na mbongo oneti toujours ba espace wana, ba bani ko faire louer sango.
Bon, mbongo yo, au bout de 3 à 5 ans, tokoyo ko tongatang mususu école maternelle moko boye. Hein, netika école nagisa ça na bandalunga bino boye boteka toteka na combien d'écoles maternelles. Botala côté ba bandi ko boma na no éducation, côté bandi ko boma peuple. Bah supprimer dans nos maternelles. Moi, Namboka dit merci beaucoup. Moi, je crois que on le vit bien dans l'année avec beaucoup d'observations. Vous avez parlé de la prolifération. Il y a église, les lots, les allées. Ça, c'est vrai. Au lobby au lieu de coller il y a instruction mais les ébélés terrasse les lots ça c'est vrai et ça parmi l'une lutte nayo aux alliés au couple alors il y a des gens qui vous ont précédé aussi discours pour Bandalunga mais en réalité sur le terrain tout le monde il y a qu'une autre chose au Salamaka alors Eddie Maziko le aïe na kati ya alobite que ya kotonga ba terrasser mais akoya na nini et puis quel est le discours européen ça convaincant que bana bandal lelo parce que hier bandal c'est Paris de l'autre que bandal peut être bandal c'est poubelle alors na habité politique nini ya proximité yoko comme ma po message convaincant ko peut ça bana na bandal o bakoko que ba porter chaleur sur yo ngai na yeko ça bana bandal nga na ye na politique ya kopesa bango ba polote na ye na politique ya kopesa bango lotokote na politique ya okabela bango 2000 francs parce que eza politique ya Sony soki na pesi mwana bandalungu 2000 pour asala nango nini est-ce que kosili sa posa na ye kosili sa nzala na ye ya 17 ans soki na pesi ye polo est-ce que kosili sa posa ya bilamba na ye ya 17 ans non il faut na yoka Sony ba oyo bayaki ba sala te pe il faut ba yoka Sony lelo su bazaka ba même candidat nga soki na talibo na yaki candidat na sala eloko moko te pona bandalungu na yoka Sony na ko mekali susu te parce que peuple en la base na nga ko rejeter nga faut ba yoka Sony ba sala eloko moko te nga na yeka ko défendre ba valeur ndaloise eza nini eza nengo lobi na ngai makambo ba sonorisation exagérée wana ata batu wana bazocha ba sonorisation exagérée baza na bana non baza na bana te bazana bana est-ce que ya kondima mwana na yo kene classe lobi na tongo ya che musique makasi ti koleka 22h koleka minuit pour déranger bana baninga to ko réglementer culture wana yango moni dans lobi ba bomi éducation mais éducation il fait zonga il fait bana na école maternelle donc na yo ko défendre ba valeur ndaloise eza solidarité bolingo ya bandalunga bomoko sala pe bongo mais sala lote ebele bayaki parce que bakamati politique loko la profession politique eza profession te eza carrière et puis il y a pas que la tribune politique pour servir ce pays il y a beaucoup de tribunes plus élégantes pour servir ce pays mingi bakamati politique ba koti politique ba wabi ba eza place ba kozwa mbongo eza place ba kolei sa famille eza place ba kosala makamo ba kotama na ba voiture minene boy te biso to na politique wana te nga personnellement na na politique ya ko défendre ba valeur o eza perdu ba valeur o eza oublié ba valeur o eza sacrifié donc on a d'abord makamo ba église nga moko na serviteur de Dieu je suis un soldat du Seigneur des églises de l'armée d'Issali. Depuis 1980, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, je prêche la bonne parole. Parole pour la rater. Lilo bananzambe. Pour la rater. Yango monaka na désordre parce que nzamba ordre. Donc tolingi basali na nzambe na bandimi o bazosala nzambe na bosolo o bazosala nzambe na lokuta te o bazosala nzambe na désordre te soki bazui ba pasteur ba koti na politique siko biso ba politique bazui ba pasteur na ba professeur ba koti na politique siko biso ba politique to ki no présenter ba loi ba problème na biso to bandoki no lela na pa banani mais ozomona te que comme le quoi pour na osala lelo et comme lokola lokoso monsieur Bandal parce que tant to kotala na ba musicien lelo baza ba candidat ba professeur ndenge lobby ba pasteur ndenge lobby ba comédien également na ba comédien yango wana to lobby mutu na mutu azoyeba musala na été soko za comédien tikala na comédie na musala na yo wana yango wana batu basepelaka na yo les gens confondent les choses faut pas confondre la popularité au mutaza nango na titre na ya kisa ya star ya ki musicien ya comédien ou ya ki pasteur ale yo nango na politique la politique c'est les valeurs républicaines ou toujours défendre c'est l'intérêt du peuple qui doit être placé au premier rang c'est pas l'intérêt des individus et là on a défendre yango wana donc yango na lobby soki ba musicien ba côté politique soki tozana besoin nzembo to kolela pa nani
pasteur ceux qui sont à l'église doit être au milieu du village, ceux qui sont là pour ça n'engagent conflit politico sociaux to les la pas nani professeur ou bino biso to soumettre à loi pour na bo étudier to est à la favorable na bien-être de la population to les la pas nani siko parce que biso nyonso to côté na politique yango wana na yeko défendre ba valeur nazo benga ngo ba valeur ndaloise donc ba valeur ndaloise o eza perdu l'intelligence ya bana bandalunga ba cadre ya bandalunga ebimisa bato ya mayele ebimisa ba artiste ya minene ebimisa ba cadre ya minene ebimisa tina président de la république ya mboka oyo mais toutes ces valeurs sont perdues, on a plus ces valeurs. Président Mobutu hein asomba ndako na kimbondo ndako tilelo ezalaka mais toutes ces valeurs sont perdues. Qu'est-ce qu'on doit faire biso bana bandalunga? Mettons-nous ensemble pour défendre ba valeur oyo. Côté ngopé ya président Mobutu lelo ekomi ba tunnel wana ekomi bandako. Wana to lobby bayi o ba uti koleka baye pona babungisa ba défendre ba valeur ya bandalungwa te bayaki azui kanyaka na ye azui posa na ye akei biso ba ngai personnellement ba valeur oyo nga na ye ko défendre na ye na esprit ya moto na moto abongisa na ye na esprit ya ko parce que vu la conjoncture ya mboka na ko pekisa moto atika ko teka liboso anda kote na ko yebisa moto te kanga bar oyo na ko solola na population kaka pona bien-être na ye pona intérêt na ye. Et ça te que bon le là au comique candidat yo lié kwanga na yo ozui makasa na yo bwaki candidat député aya kolongola kwanga na yo non prenons-nous en charge peuple mutako za la responsable ya vote nga nazo benga vote sanction bana bandal boza responsable ya vote oyo soki o voter polo o voter lotoko o voter 2000 francs o voter pasi na yo continuité à souffrance o voter continuité à souffrance il y a 17 ans au régime ya Kabila et Libiso. Soki bo voter bolanda ngai malamu bana bandalungwa na bana Kisasa bana Kongo mubimba oya ko voter polo oya ko voter lotoko ko voter masanga voter 5000 10000 3000 francs o bakisi pasi likolo a pasi tango bazo ya ko tuna botuna bango osi osala nini na politique na yo na carrière na yo nengo koti boyo ko sala nini ngai na yebi pasi ya bandal na yebi pasi ya bandalunga yango moni babenga monsieur bandal na lala kana bana bandal na c'est bandal le ngozong sa bandal c'est Paris. Bandal c'est Paris et ça état d'esprit. Exactement. Et ça état d'esprit. Et na lingina lo baka na bandal il y a les délinquants to lingi to former to informer que le banditisme coûte cher. Na bandal il doit pas avoir que des délinquants. Na bandal il doit pas avoir que des bars. Na bandal il doit pas avoir des sonorisations en excès. Tolingi bandal et retrouver ba valeur nango et retrouver tranquillité nango et retrouver ba cadre nae au baza désorienté au baza perdu par le système de Kabila. Donc to retrouver kimia to retrouver boboto to retrouver bondeko na solidarité au tozaki nango na bandalunga tango biso tozo kola awa banda ko zalaki ako kanga mate ngana kolala na otika porte polele tozaki na ndeko moko voisine na biso boye tona benga ya femina ye ezalaki boya baaki na nzeta madame liboso ndako na bango ezalaki na tongo boye lokwa yebike bana quartier balingaka madame tala esprit de solidarité na tongo wana ya kola mukatongo tanga zo komba a lokoti madame atietie na ba fenêtre yebike bana quartier bakoya kozwa. Est-ce que le lomu takoko sala ngo lisusu bolingo wana eza lisusu te bakoloba kindoki et puis bolingo wana eza lisusu te. D'accord. Voilà, je crois bien merci beaucoup. Ah oui. Voilà ozali mosali pe nzambe mais tant tozo mona lisusu na ba kombo boy na ba kombo banzengele kandu wana eza ba esprit te. C'est un grand message. Mboka na mboka eza na culture na tradition na yango bonzambe moko te azali akokani pa akeseni na nzambe yango na lobaka gloire nyonso o tokuta na yango pona ngana lobaka ezonga nango kaka pa nzambe parce que mon côté ya moneno eza weleki bonzambe dans la sincérité o ngana lobaka bonzambe abo solo o biso to sambela ka o ngana sambela ka personnellement nzambe moko ta zali akokani pa keseni na ye mais comme o boza ko mona eza message eza tradition banzengele nkanu bino bosi boka banzengele oso yoka nzengele nkanu mnonia yo yoka nzengele nkanu na yoka nzengele nkanu ka pa na yo nzengele nkanu eza na français balobi le justicier de la paix. Bato bazo bunda pona kimia eza bokoko nde bapesaki kombo sona kintando kasi yango na kintando te yango na kintando banzengele nkanu eza mibeko te mibeko ya mboka banzengele nkanu donc bakati makambo ya mboka
bafandaki na bango bamoni que le pays va de plus en plus mal. Nde batindi message babi mwana na biso kende yebisa peuple congolais yebisa bana Bandalungwa le pays va mal. Parlement za na bosoto, il faut beaucoup combattre parlement na bosoto. Ceci est ça qu'on incarne coutume. Et ça qu'on incarne message. Na ko expliquer bino message. Alors bi parlement za na bosoto, mboke za na bosoto. Parler de la nation za na bosoto. Bo combat bosoto za na parler de la nation. Bo combat bosoto za na deux chambres parlementaires. Bo combat bosoto za na ville de Kinshasa. Bo zala na bomoko na unité. Parce que na français balobi sans l'unité notre lutte n'est rien. Nde banzengene kan balobi yebisa peuple, yebisa bana Bandalungwa. Kombo oyo eza na ba tige belé mais sangani na moko. Na o démontrer bino soki na kati kombo moko boye. Na bimisi moko pona buka yango eza na bo pete na ko buka. Ekei mais soki na zubo pona buka ngo na okoka. Yango na sengi peuple congolais. Na sengi bana Bandalungwa to sangana en un seul balai, en un seul peuple, en une seule force pour na tout permettre ata un jour na jurance ya ba institution te na régime ya Kabila pe na administration communale ya Bandalungwa. Ba oyo ba bebisaki il faut ba assumer ba kutana na vote sanction. Peuple il faut la responsable ya vote oyo. Toko voter lisusu. Ba yembi toko voter lisusu. To pa na nini ba yembi bongo parce que quand l'équipe bo sali eloko te bo bongisi mboka te bo plonger peuple kaka na misère bo améliorer. Il faut que ça soit un vote sanction, bah améliorer quotidien à peuple té, bah assurer sécurité alimentaire té, bah assurer sécurité à des personnes et de bien té. Éducation nationale supprimer, bah so bomela biso ba étudiants, université comme champ de bataille. Milimo bandeko wana o ba kufi ba pema na kimia, ba camarade wana. Ba kufi pour une bonne cause. Tango biso to kozwa bokonzi. Installation état de droit wana mboka oyo, toko honorer ba martyr wana. Oh, bah tomber dans le champ d'honneur, bah tomber dans le champ de bataille. D'accord. Oui. Surtout encore ça. L'éducation, chaque quartier, il faut comme autonome. Bah, qu'on soit responsabilité à rouler la bibembe. Bon, et ben na yo, beaucoup monde a tout réglementé. Ma comme voilà, bourgmestre a roulé sur mbongo ban. Dans mbongo ya ba exposition ba bibembe na ya commune. Bazo zo mbongo wana ba kenda ko sala ba fête na bango na basi na bango na bana na bango ba somba ba cigare ba champagne ba mela parce que ça contrôlé et ça énerve la population. Je suis très énervé. C'est avec le gouverneur. Mais c'est le gouverneur qui non, est-ce que mbongo wana ko pas gouverneur, c'est gouverneur il a eu à placer mutunaye bazo lia mbongo bazo lia na kanayi bazo lia bébé donc le samo na bango eza bato ba kufaka pa bango bazo ka mbongo nous on va réglementer yango tobi to ko pesa charge wana na ba quartier ba mbongo wana ba nous ala verser na quartier parce que suivi il fait ça là et puis et vous allez contrôler to za la mbongo wana ya bibembe il faut ba chango na ba prix parce que il faut to za na mitema. Tous en amitié, tous en la trop cher. Et la commerce, c'était que non, ce que nous avons fait à l'époque, on a la mouton espace Bandalungwa, na communal, il faut pas foutre parce que ça est l'état. Il faut ça na prix moko boy oyo bino ba to ba kufeli ba na pasi ba na mawa bino bozi susu bo $400 $600 pour ba la ndeko na bango. On dit mango te yango to lobby ekozala géré maintenant par les quartiers, les chefs du quartier. To bando zo mbongo wana, ba totali na mbongo wana na ba tout à l'heure to sala nini. Bon na Bandalungwa to tonga maternité moko oyo ba mama bando ya ko bota ofele. To tonga centre moko bo ya dépistage ya ba malaria o ba bando zo ofele. To tonga ba maternelle, to tonga ba école primaire. Na ba mbongo wana ceux qui to fonctionner bongo to koma indépendante. Au moins la commune, on a besoin d'un gouvernement central. D'accord, voilà. Mais je crois que tu as oui. Oui. Chuté. Exactement. Oui, oui. Mais toi, si tu as balandier aux besoin d'un biso que c'est bandal, mais c'est une référence à Salamingi. Oui. Il faut te féliciter à Kunda Babi Dembe. Depuis Mama Solo, il y a Wenge Zala 4x4 et Zala déjà. C'est vrai. Sans tenir compte du tableau politique de Salaba Makambebe. Je suis resté. Œuvre sociale. Œuvre sociale, image Ezali. Nous avons assisté les enfants dont les parents n'avaient pas les moyens matériels de les envoyer à l'école. J'ai envoyé les enfants, les jeunes dans le centre, il y a la formation. J'ai organisé la campagne, il y a la sensibilisation, il y a l'information. Dans la opération, un enfant un cartable où j'ai distribué les cahiers. Mais le régime a soto, il y a Kabila, il y a Bondoki, et interpellant à tout pourquoi je donne gratuit.
Au salut gratuitement, volontairement. Si bah interpeller nga babi pourquoi je donne gratuit. Alors donc bah jango na lobi bomoni côté ba bomi éducation. Bisoto bana yoko sala sans tenir compte du tableau politique, je suis resté très proche de la population. Yango wana na lobi population a se rappeler na oyo na si na sala pona bango oyo na pesa bango pa na kima bango te na zalaka na bango na pasi na bisengo na zalaka na bango. Donc yango wana to sengi bana bandalungwa luzibula meso. Banzengelenka no ba télé luzibula meso donc bo fungula miso. Et puis bah ça tout la déco l'hôtel est-ce que va lokolo. Voilà merci je crois toujours chuter Tazana je m'excuse on a tout le monde na moko ya suka on va chuter. On va chuter. Oui. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Voilà. Merci, je crois. Bouti Kolanda, Nengeni Mwanamboka Edi Maziku à lobby. Et donc, je crois il n'y a rien à commenter. À lobby, à Kuzungisa Bandalungwa Penda, c'est Paris. Nengeto Ebilaka Bandalungwa. Et c'est quand il a rabi Bembewana, au monde à la commune à Bandalungwa. Il faut une politique, il faut qu'il y ait un chef de quartier Bolandi, Nyoso, et Mwanamboka Edi Maziku à lobby. Alors, on a eu commentaire, merci à Bandeko Bolandi Bisso, Mama Chotala Yao, merci à Noël Boyembe, merci à Simplice Balunga, merci à Timothée Rissassi, merci également à Mama Boujit Malanga, Jenny Dinakouiza na Paris et na pesi mbote mingi nande kona biso oyo aza ko Olanda biso sikoyo epika pinga la grande couturière oyo akangi masolo nyoso tikete nzambi apambola bino nde tout bolandi biso à travers le monde na senka ka ke bolanda to voter utile to voter vraiment utile. Merci beaucoup tokutani mokolo ezali koya ciao. D'accord. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.